es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura. Yasika Eye na Kinshasa, restaurant l'Orangerie. Restaurant l'Orangerie, Koutia Kusia Balala. Na spécialité na bango, poulet au makala. Poulet au makala, Souka Nelengi. Basuki wanate. Olingi kolia bio, Yakambangu na restaurant l'Orangerie. Na service na bango, cuisine congolaise. Olingi kolia biloko mboka na yo nyonso ezali kote masanga kutu bosana po nyonso ezali ata kutu masanga ya pompe bazo pompe pe ozomela ya malili otuninga adresse eza mosika te ya kaka na boulevard du 30 juin arrêt Vodacom mosika te na BCDC service ya kolobela te un personnel très qualifié et bon chaque samedi la musique douce du groupe Les Professionnels. Bienvenue et surtout bon appétit. Je vous aime tellement beaucoup, tout d'ouvrir de Gloria Langui, une américaine perdue, comme je vous sais, là, vous êtes branchés, Scotty à 7h. Vous en avez Afrique Info, si c'est même Bolingara Mingi, tout Bolingara Gloria Langui, la méga star de la presse congolaise, je vous salue, je vous adore tellement beaucoup. Vraiment, mes loulous, mes fans, je vous aime trop. Là, vous êtes Scotty branché et dit Hakimbe. Je dis merci aussi à Ouli Boucher, le véritable code, à Djongo Damel, à avantageux. Merci à ma mère à tous les gens. Désolé à mon agence privée. Dieu merci beaucoup à Marlon Tessa. Et à l'aide de je te salue. Merci aussi à Koumasen Zamba Norvège, le bon Tchak Tebadeka. Sans oublier encore Trésor Chimbalanga. Nous sommes dans la commune en Kalima, quartier Montfleury. Mais la résidence de Kofi Olomide, c'est un répétition spécial. Marguerite a été arrêté en père de moi, Brigade Sarbati, depuis qu'Azonga, qui je suis la première personne à Mbaki Brigade. Tout soleil qui m'a embêté, qui est dans la Côte d'Ivoire, France, Kinshasa. Tout soleil est belé, vraiment à Sarba. Je te salue de bonnes choses à toi, Dirango, Brigade là, tu es. Je suis avec, de bonnes choses à toi. Merveille Rambo, bonsoir. Ouais, Gloire Langue, la beauté en exercice, bonsoir. Boni. Ouais, très bien. On appelle ici fanatique tout la bonne musique, particulièrement Kofi Phil, Kofi Bambote Belé par-ci par-là dans le monde entier, parce que donc je vous signale, nous sommes ici, c'est les boss, mon boss, le seigneur Agbada, le grand Mopao, l'inoxydable. Donc voilà, tranquille. Tranquille, tu comprends de témoins, moi surprise mon boya ouais. Et ça en Akati à résidence à Kofi Olomide, Akati à Montfleury quoi. Merveille, moi surprise moi tout bossé Zanini. Tout est non, on est bon même nasima. Il y a caméra bobeng ici le Akati à Montfleury na résidence à Kofi Olomide DJ Quadra. Donc non, ils ont un rap comme la rap une répétition sauf que tout balinga biso ba yebi que toujours préparer album. Album à quartier latin en fait Kofi Olomide après c'est quartier latin mobimba oto les gars talaka ser na Kisinjora azaki nzembo ngabe na zwaki nzembo tout donc enfin zo signaler na batu donc bientôt on ça la remise pour batu basomba nzembo bali na ba bisu bazo continuer bazo somba o palinga somba continuer kaka donc ba car déjà ali bazo somba makaka batu bazo tinda de récemment vient na Kelvis Nkoyi. Merci, je le remercie dans le monde entier batu bayoka ke vient ngo asigner nzembo nanga comme on est Kelvis Nkoyi wa Misibi Bende donc merci enfin à une nzembo on a citronnier souka na nzembo donc chiki to yembi moi muke s'il te plaît aille ma place wana citronnier te amoureuse la qui orange nazalaki olia nazalaki oyo kelengi Kelvis Nkoyi patron na kati ya bamboka tu ya ba Nairobi ba Tanzanie le big boss venanga Kelvis Nkoyi nzembo naona yembi yango vraiment bien featuring na grand père Agbada mopa o mokonzi donc non chikia lobité mais non lobaka na melopé parce que soit bala pesoya soit bala zoya de top to ngade to solo mama soit bala solo la qui ont déjà même pas comprendre que soit bala zoya et puis nazalengate parce que nzembo na dédié yango epa ya Nisha Kibibi la patron na kati yango la voiture de kota kisiko yo eloko likolo ezoya
eloko makambo na otanga na kombo te yo bomona to solo bomona na merveille rambo merveille rambo solo ndeni komona ke porte-parole lozo banze botomo ba porte-parole musu ba pesa ba banze mo mewu mais la tse bi marate yo lo na kata quartier la TV ramba peso onze motanga bak ne lo wana d'abord que merveille ra na nze mo sa ki ondeni non et ça là nga très bien makasi moni batu batala ka bamonaka donc Gapeta Gbada pa yebi ba valeur ayebi ke au moins na surtout pour nga ka Gapeta Gbada ezaka amour azana nga vers ngai atali kaka bi azo pisa l'album à Quartier Latin Merveille Rambo fait partie du groupe Quartier Latin donc azam moko ya biso donc si on a PCP chance ya album et ko aider et vous allez bien pour na vie na ye donc atalaki wana voilà batu misu ba loba naza bagarre naza soda na défendra bien na sala musala bien mais soki nga moko conscience na ngozo ebake soki le grand mopao apesi nga nzembo eza kutu pona makambo wana te zakaka ke po alinga ngai alinga mwana yo voix donc Merveille Rambo a tourné ba clip voilà on a commis en Merveille to vers Rambo da commis la tête à mascarade première chanson na ngai en plus première chanson na ngai ngamo na komi yango quand peut Gbada za ki étonné ya romona ngai ko remettre nzembo wana citronné za très belle chanson taka l'air mukolo nzembo wana yoka ki yango donc na ebisio dégâts venanga Kelvis Nkoy le patron donc c'est comme on entend en répétition sur l'ambiance va comprendre voilà donc ça dit quoi en fait les grands mots pas salinga valeur mobo donc ceux qui na bandeli susu ceux qui pesi nga nzembo wana ezaka ke alininga na émerger bien lokola baninga tout ba masa nga balinda lala ba frère nga bomba bazu banzembo yango moni apandiza amour za nga vers biso donc envers ngai vers Kisinjora vous comprenez donc talaka Kisinjora azala mana Quartier Latin régulièrement et donc tout le monde a Kisinjora kenda mais c'est comme si c'est un endroit azate mais ba pesi nzembo te sala nga plaisir makasi ngam na filma vidéo wana bato bolanda ngai vidéo oh te question le bateau ça ezaki mabe parce que moi je suis le fils pas fils biologique mais je suis le fils de Koffi Olomide je sais ce que je dis pas biologique mais fils merci de reconnaître naza mwana père na ngai donc ngala mutu mo boy naza prêt mutaro bomanga pona Gapeta Gbada na ndimi donc ça dit quoi na voyageur na père nanga par-ci par-là dans le monde entier acha ngala ba clip tokendane passé tokendane ba voyage belé ba musuku ba ibate vous comprenez talaka confesse dernièrement to uti Kampala ngana ye bato ba olanda ngai na utaki Kampala ngana pas Jack Pemba donc voilà ça dit quoi les amambole le père atalika que non naza pe grand naza le no action na legina balabala bato belela nga donc par rapport à valeur amour ne surtout za nga vers biso donc ba petit na yango le bino comme la linga petit na nga mingi take moi na ngai malgré tout biologique mais pour moi on a kaka pour ba interpréter donc le tout ça c'est quoi surprise des animes tout ça na chanteur mo boye ba benga leader de est azamo na mke maza bogar ngana yebi vraiment ngana yebi kana est na bunia na zara koto il s'appelle ngana yebi tona genda bunia donc tona genda bunia na zara na bunia bon Neymar le bogar c'est quoi obi ke mwana ndako papa na bango papa bango directeur ya finance c'est qu'on a commenté le comme musicien père na bango ana mami kina directeur mais le lo remonté ils quoi c'est la qualité innée donc yana makila quoi talaka lelo este baiba ka keno kuna ba guerre kuna makambuka ya mabe quoi lelo Neymar rentrement appelé Jonathan Mukendi na kati ngo fala solo na po comme sanga makambo na ebe na ngote ngana ebe ke moi te yo kana merveille na ebe ke moi na papa père na bon père aussi le kati tamo comme na musique papa yebi autorisa après ba chic il fallait que tu finances après ba chic donc vraiment na kimani na papa makambo na kokate le monde de la musique et ça a été c'est pour la première fois Quartier Latin moi na mo ya STP aya quand tout ça peut monter na est ba belé na Koffi Central te siko na Quartier Latin OK donc à part maman Rosette ozalaka danseuse à l'époque oui bien histoire c'est bien quoi Neymar yeyo Neymar ça quand on va comprendre Neymar ya koloba trop zate ya solo na mesana ko bondela ata na sale mabete poto sala bien ye sala na nganyo soto kasi ko boyanga te ye sala na nganyo soto kasi ko kimanga te espoir na tikala na ngolo kola ba Kristu bazela kozonga mwana nzambe
bomemi bolingo nanga vraiment wapi donc ya eza te oyo ezoya tobombi nano donc il n'y a pas de travail tout ça non quoi c'est ça quoi. Merci beaucoup, bonne chance. Nabi qui est père Eskazali. A tout regretté maintenant je suis pas fan du mara mon ami musicien quoi. Oui, merveille Rambo. Ouais. C'est quoi toi qui me rime à mon dirait ba JP Koti ba l'écolo comme on a le assez bon ba cheval. Tout ça avant de répondre toi. Ferrari, bonsoir. On a grand prêtre. Boni. Tous les respects, je vous dois. Je mérite bonheur parce que je n'ai pas le grand frère. Asso Ferrari, je salue le fils de maman Jackie. Donc profitez de ça mbote. Asso Télémara. La pesca bambote et pas venanga asito. Donc on a grand prêtre donc rien à dire vraiment donc la pesca sombote et pas venanga Jimoaka, Piben Basungola. Sans oublier Jonathan Dimon, donc Banatouan Tchango vraiment, donc chanteur Nabinoyo vraiment. Voilà. Merci beaucoup. Je suis avec Asso Ferrari. Néné Consalves. Ouais. Oh, venant. Tu l'as des micros, vraiment, on est en quoi. Asso, il s'appelle Asso Ferrari. Il n'a pas vraiment Vinaï, mon bimba, on est Vinaï. Asso Ferrari, Azamon a commis avec ça venu qui gomme à 33. 132, le fils de maman Jackie. Si. Voilà. Merci, maman Donkey. Le cousin de mon papa biologique. Asso Ferrari, bonsoir. Bonsoir, Gloria Langui. Boni Yaya. Ouais, Pépélé. Calais. Californie, bon. Keren si quand on dérange moi trop non père aller qui moi j'ai un mon abunga moi mikolo moi dimi. Mais on a bien le quartier la terre maman non mais na compo le na mon liste quartier la terre soko moninga ko tuna question te. Il faut na tuna pona iba pour le trop quoi. Eza lokola mutabeta rambundo mona zobeta mbundo tuni sobeta rambunda. Alors peut se réponse ni. Tozoki quartier la terre. Tant moninga na za na mouvement. Te roye peut-être ka brigade les ka ki maizongi ta yaki ka. Ngai na za brigade o Asso Ferrari immortel donc ngai na za na mouvement. Ozonga depuis quand? Ah oui, deuxième semaine na ngai yango. Il est seul son quartier là. Li solo nga la père na nga la vie na ngai donc c'est ça quoi. Obi ke bana nda on ba sa mam. Lo obi ke vera mba mema to zanga muke Asso Ferrari mona ba parler. Néo kanisaka. Tango kenda ba deux ba trois zonga ka. Tango est-ce que non mona que tu manques à faire yango zonga quartier la terre ou Tony? Mabi mwana soit que refutela akokite arozonga pale na bango po chambre na ezali kala na refuta loyer na kokite na zongi chebiso donc nakuti chambre na ngai polele nakoti na ndola nanga kokuti chambre polele na ndeni po sa papa ki na zonga fa produit bien eta na non père bengi mwana ya albi ya to sola mwana tomboli makolo et père ngai na yo lo benga avec beaucoup de respect to soli na père na bandi musala c'est tout bani musala aux chance rezoa mabora oui obligé quand il m'a deux semaines nous sakana Gloria Online comment titre comment on c'est compliqué. Comment on est compliqué? Comment on est compliqué? Tu as vu à Sopa qui compliqué. Il y a un moment à Sopa Bunga qui est compliqué. Il y a un compliqué na compliqué. Na comme le ngo yomoko. Voilà les sola kuzu. Sola kuzu. Ça fait combien d'années que vous avez connu Kofi dans le monde de la musique? On a eu Kofi depuis 2002. 2002. Tu vocal bosso yembeza ka école. Voilà, c'est ça. Tu royo comment ta mandam. Hey non ma chérie, mais la scole. Oui, ngai asso na pona scole. Asso Ferrari ba série na ba ozoki ba poto na verambo ba Zenith. Okena ko poto mo biso to bulega so kima ba série wana bato bike asso azonga te maso. Na bi Gloria pona zo kundela maka mususu na bi pourquoi zo kundela nini pa na zongeli musala na salaka. Basala musala pona poto ten et puis na longwa pe pona poto ten. Na pe mara dimi. Olembaki na pe mena mo muke. Elle comme ta ki mo mbangu mingi ya pe mamuke za so souffle après ya bande so mbangu. Eza facile côté bata sikebele a ko vanda na bango et c'est facile. Non, na monde la musique bon ndenga na kutela na kutana bato belé na kuta apeka bato. Donc na mona ngo pa na ngeza ngo facile bazaka ba collègue donc c'est tout quoi. To mesana kan to mesana na ba auto za na bango donc misuku to sto mesana biso déjà donc ça va ouais. Et moi disons dans monde entier bazo ngana ko Asso Ferrari. Donc dans monde entier ba fanatique Asso Ferrari vous a décidé vous a toujours l'espoir na ngai donc artiste na bino yeyo gentil ayebi
donc artiste na bino yo kala mingi te bo sentir ba œuvre ya kitoko mon les gars falanga liata la taille la milanaise donc yo yebije masalanga Coxon Madeira makamoka yango kaka quel junior Junior musicien masalanga junior ki ngombe ambru yo yebije makamoka nde to sala ga yango donc vous avez décidé donc merci Gloria. Merci beaucoup c'était la Ferrari merveille n'habite quoi toi les gars 33 bon moni na minute au sugo nous avons un grand prêtre des prêtres. Hein? Volcan Solo, chef d'orchestre avec maximum de respect. S'il vous plaît, chef. On a chef d'orchestre. Pour faire plaisir à ta commencer en Norvège. Merci à Ouli Moucheli. Merci à Jojo Londa. Donc, Maman Rifa à Londres, Sandra Gaza. Sandra Gaza de bonjour. Le plus important, Sandra Gaza, grand prêtre, Serre Nabiso Chibola, Titi Chibola, Baby Bafero. Donc, Yeyo Libeki, Miliso. Ouais, chef, bonsoir. Bonsoir, madame. Boni. Ouais, ça va très bien. Il y a le baran à l'Indanda. Votre camp. Le loba. Roberto, le papa, monsieur Beta, tu vas le bakak. Ah bon. Et moi, on a mon dans ces bateaux, le bateau côté africain. Ouais, bambo, tu n'as pas vraiment. Les Baolanda. La personne bambo, tu vas tout Baolanda, la France, la Londres, la Belgique, la Kenya, la Bossanité vient dans Kelvis Nkoi. Kelvis Nkoi, patron. Patron. Obisco le rose chef ngana elelo na vous rappelle la Vera Mboglo toi na lo mon a parlé na moni ba veste toi que chef faut expliquer biso on est les gana non ils ont juste toujours travailler toujours travailler toujours travailler en même temps toujours répéter vous travaillez na veste c'est vraiment le rock concert quartier latin quartier latin tu me fais me répondre ngande non son chef faut pas polo manquer chef respect chef donc toujours travailler toujours répéter en même temps toujours na studio toujours travailler mais ngam tuma bisinga tero bima pale mbango bisinga ti oke kuna ba voiture nde asikiza libanda ba jeep moi likolo yonga pe na mbango pona bongo ya bongo te chef donc en fait wali dans on ba les onzi ce sont des matériels où ils sont plus importants ils ont tout ça là mon on a simbi guitare mon ba simbi ba micro donc toujours travailler durement parce que à part non moi studio moi moi j'ai zappé moi trop toujours préparé moi concert et bilé minine donc c'est ça quoi Volcan nzembo na eza na kombonene titre nzembo na eza chimie donc chimie a rolenga na maboko bopa msuso lenga zo chimie eza douleur donc chimie donc na petite ma belle chimie soit simi kasani bofé koya donc chimie quoi donc chimie pourquoi chimie donc eza terme mikolo to lo barana kine donc soni ti ba na chimie mo boye problème mo changa chimie fort nango yembelo yango vie mdawe manze mona na combien ngamo na combien tant combien mais na komi mais na bi vie apesi forme ngala ina fond vie apesi forme si obika biso to bi na quartier ta ba binda bas ba ko ba nzembo sa ba succès moko butwa lelo na lalité bandoto ebele siko yo lelo comme nzembo ya basala la musique ndebi batasima bino ba musicien auto ba chanteur ba musicien ndebi no batasima siko yo sali nzembo komo na ondeni et là ndapika ba ligne wana ya ba succès wana voilà donc et là ndapika ba ligne wana donc c'est ça quoi. Merci beaucoup pour le compte, nous sommes vraiment arrivés à la faire avec vous. Je sais pas pour pas voilà ma vie. Donc venanga Kelvis Nkoi mbote belé vient dans Kelvis donc na lingako tellement trop donc merveille ça propagande nzembo parmi ma meilleure chanson. Na éviter non le bateau pour bol balo na zo garçon avec guitare non il y a la dynamo merci à toi. Venanga Rokota vraiment un garçon timide mais grand chanteur émission vraiment Fali Poupa Venabiso tout au bas c'est pelaranaye donc Rassal Ramsane kitoko donc yeyo JR33 bonsoir JR33 bonsoir Gloria Langi na monyoki banda kala muzo bwa sanga muzo jamais na ba rayom to za faveur wala likolo pena donc Gloria Langi na biso vraiment bodi mutu na ekimeza na unayo pe na ngolo nzambe leo tukutani soso nzambe comme na niveau ni dans chant ils a toujours na studio en tout cas tokomi presque na ba fin presque na ba fin te ba oli pam ba sanga koma na bandal séparé nana kisiti on dimi na kisi jo na boya mam to solano yango mama on jo na boya lelo nzima moni ka côté esprit quoi vient ngai Gérard Ntiona vient ngai René Makondele donc bay maram na lo ba donc bientôt pena Gloria donc to solano marambo belé à propos ya chant voilà bientôt déjà je le remonte hein donc ouais donc docteur Love pena donc à la milité
baotanga kombo mutuka na mte shikito kotanga na koma mutuka te ndeko na ngai. Donc voilà, vie na ngai tonto yo bongo na biso Gloria yo bongo na quartier latin mutu malinga koso bidele moi misina sala na tinda na handicap abi wow tu fera fallait pour quoi to ko zelo mwelo mukewe mwelo mo muke quoi ya mouvement na bilanga te yo mo rando yeba yanga ye te yo obi ke velinga to yemba ngo msanga mbamba na bosani merci na rappel oui na obeta bor mo buna sagi sika na studio no ebimite moi to boye ke na tina suka pona boba problème na jire kondimela yo bandalelo tilifo bomele mbisa doze Gloria na jire kondimela yo bandalelo tilifo bomele mbisa doze après toi ignora que toi ndengela soki okanganga na pungu fongola nakolinga yo kaka mil kubae nakolinga yo kaka Gérard Tiona kije capitaine Nene Consalves Clarisse Cole merci beaucoup merci à nous déranger ngano boaka batuana bambote na bino mais na profiter peu gentil de non s'il te plaît omoni na profiter na redonner son numéro na lelo parce que émission est à la maratro nga na mona ba vie émission na ça en tout cas merci. Merci beaucoup. Donc, plus 243, 81, 35, 71, 926. Vous êtes trop timide. On a téléphone. Trop timide. On a changé. On a changé. On a changé. Merci, Benaz. Ce numéro non, plus 243, 81, 35, 71, 926. Plus 243, 81, 35, 71, 926. Najire. Merci beaucoup. Bandalelo tilifo bomele mbisa Gloria après toi ignora que toi merveille rambo soki okanganga na pungu fongola. Merci beaucoup Gilles. Merci merveille to les rasuna susu. J'appelle avec beaucoup de respect à mon collègue frère les plus beaux le grand manager il s'appelle Richard Bongania, reprendre les accords présidentiels. Avec la mission Sandra Kazadi, Baby Maman Rifa. Sandra Kazadi, je te salue. Zaina, de bonnes choses à toi. Saluer la bisou. Ouais. Tendresse, je suis Gloria Langui, la méga star de la presse congolaise, une américaine père de Congo, Beyoncé, la mannequin, c'est moi. Gloria, sentir. Boni. Moi Beyoncé moi Kardashian oh là là. Quand même ça va. Vraiment. Ça va. Comment vous allez? Ça va très bien. Donc on a la résidence Flavie Rambo. On a habité quoi? Moi je suis là, chez le vieux Rambo, comme tu vois, il y a la présence du quartier latin. Ouais. Et moi étant manager, il y a Kofi Olomide. Ah, manager de Kofi Olomide. Je ne peux pas manquer donc à ce rendez-vous. Un rendez-vous très sérieux parce que il fallait aux ala. Merci beaucoup. Non, Richard. Ceux qui moyens zali, ceux qui avion ils a week-end oyo. Quand avion yaka, yango monique, bazunga na aéroport mbala moko tozali na mon ami abino tokende au changer gaka et puis toke kota la vie en même temps. Gloria kozala wana, oti Oslo. En Norvège. Ah, qui la moka de commencer dans la Norvège. Ça a été qui chasse sa moto, hein? Ouais, qui chasse sa moto. Yango wana kutomoni ke. Nenge na oti en plein hiver, donc moi Robeta veste ezalaki te na bi quand même. Même si on a choqué. Moi le moko likolo ezala kaka. Moni merveille azo bebisanga na na makasi. Et moi tu vas Hollande le manager. Tant que vous êtes manager, là on est les gana, vous allez prévenir Véram. Hello. Désolé, on a tout compris. Moi, rabat tout en feste. Mais au sentir changement, yo moi sentir changement belé. Mais tout le monde quoi. Ah, boya mina ba veste. Je pense semaine ozoya. Boya mbisko baka, na habité so alo. Baba moni ba revêter quoi. Merci beaucoup manager. Tout dans au monde awa, parce que on peut appeler voiture, mais comme on a parlé avec le vieux, star à star. Star, il faut valoriser. Valoriser dans marambo ya bien. Parce qu'on ne peut pas dire seulement, bon, la voiture est en belé, mais la voiture est que c'est nous. Oh, il y a bis vous avez Jeep. Chaque musicien. Comme on a caméra, ça, volé. Donc, Kofi Olomide a touché
dans sa caisse. Ouais. Et puis avec Batu Oyo pe balingara musique ya bien pe bao bazo yara verrier ko contribuer que bana Oyo baza entreprise munene. Voilà. Baza la paix capable de sa famille na bango, baza la capable ya ko bala basi kitoko lokola gloire ya boye. Ngai. Aïe. Merci beaucoup manager. Et moi disons Batu Baolando na Norvège, c'est quoi? Non, je dis bonjour à tous les amis. Bernard, merci. Bernard, cousin Nangao Yatiginga à l'aéroport à Oslo. Merci vraiment, je suis bien arrivé comme tu vois. Dans Komiga Lelo, Mbalamoko Nakutani. Je voulais quand même dire rappeler aux gens, aux Congolais et tous les Congolais, voire de l'étranger et aussi du Congo, de redonner la valeur à la musique congolaise, de encore une fois donner la confiance à la musique congolaise. Parce que la musique congolaise, pour vous dire que ça reste la seule aujourd'hui structure pour laquelle on peut se taper la poitrine. Parce que le lot est valorisé, mbo cannabis, le lot est revinsate, les musique. Voilà. Parce que tous en a Kofi Olomide, tous en a les gens de la musique congolaise, King, le roi de la forêt. Musique tilelo tozana respect na biso. Merci. Musique na biso, musique ya Afrique mobimba. Avant basala ba musique na bango, mère ya musique na bango. C'est la musique congolaise. Sango eza musique congolaise. Merci beaucoup manager. Alors ba congolais vous la fier na musique na bientôt peut sa valeur à musique na biso. Merci beaucoup. Il y a aussi beaucoup de structures Nandenge à savoir-faire Nabiso Oyo apporta qui est pas il y a dans quartier latin. Ça veut dire acheter le single qui vient. Préparez-vous déjà, préparez vos cartes de crédit, achetez sur iTunes, ne manquez pas vraiment à l'adresse que vous connaissez. Merci manager. Sans oublier les YouTube. Concert très propre. Merci. La Norvège va toi aller fort. Merci beaucoup. Pardon. Vraiment merci. Oui, merci beaucoup. Merci manager. Après ton solo là. Mon collègue manager. Moi, système Norvège des années. Donc problème est voilà. Merci beaucoup. Bleu Roland avec tout le respect, je salue la beauté. Moi na suka mami wata. Bébé robo la kisa. Et maïbo la kisa la beauté en exercice. Merveille. La moni mon grand prêtre Mukusambwa yeyo. Mukusambwa. Toi tu connais. Bonsoir Mukusambwa. Bonsoir grand prêtre mère Gloria. Trop mais le lope na fa. Obi ngato na moni obo na banga na kaseto moni brigade akota ko lingo kima. Te moni brigade azama kila. Si makila banga na ibo pa brigade. Te obi nga pa brigade nga fo yebanga ki collègue brigade na katela te. Ba fali ba feri. Collègue brigade bien na katela. Sikoto ke kuna to bimisi ba usina brigade ya to yokota bo nga na betelikolo ya mamuto sala wana. Mais bon Azaya ya sikoto na makamususu sikoto lobi nini libondo ayo bazo yokate mais loko mo na beti mikolo ya suka balobi oya esika yo tinda kanga salaka na pression te nzambe asalanga ya loko te na lingaka vraiment maye tanga na kati bébé yinde beta tobola lo mikoto beta tobola bébé ba mama yinda ya ye okini na lobi esika yo tinda kanga salaka na pression te nzambe asalange loko te alingaka vraiment maye tanga na kati bébé beta kegene siku didi siku ya levier wa mais mikolo yo la kisa bébé robo la kisa na motema la petite swing mai beta ça passe mai on ça boy allez simba bassin boum ale tobola bassin ale dendisa bassin engai na linga kama yetanga na kati bébé beta tobola skondo elenga limbo mbondo afa elenga limbondo yayani asame tobomba ye mabwidi mopawe mabwidi yambo yo asimba benja azane loko simetonda namo erobola kisa donc azane loko merci beaucoup maibola kisa sikoto ne lenga limbondo mère Gloria donc lokola landri futile nzamba kaluka betana na masolo na yo donc faut bien pe mbote on a vu na bon vraiment donc wasko masana nga mabele kaluka sikoto ne lenga limbondo ndoko Richard Bongana ayeba mabango nizoleka eleka boye
elengi ya limbondo yo meka ye elengi moba wa ye nango elengi ya limbondo na ntuka ye atatika yo mboleki lokolo asoso na loso yelo wagi shakbongana nakei analiabo melabo tafuna bo melabo eliabo melabo tafuna bo melabo mubilanti la melabo doyo ngana besima sombongwe yatongela ngandako maçon akimi j'ai donné les maçons l'argent pour construire ma maison maçon a fui il est fou il est con maçon con maçon con il est fou il est con coton maçon con maçon con maïle était con et ça boui en les sentiments les moko sentiments oh non sentiment grand bawe ele keba lidere nyonso ale sentiment sira mondelu ya kozela mila ye baka elvi salomba ye na musafa ko bangenge za polo ke dinange toke shaka dogo dinga to wana mungu sambwa. Merci beaucoup Moussa. Elengali mondo siko balobi boye elengali mondo beta sa balobi tala kaka longwa na nzela balobi sika yotinda kanga sala kana pression te mais ya sala nanga lokote na linga ka vraiment maye tanga na kati merci beaucoup n'invitez quoi to sisi mais vraiment donc il fait le lokola Rodolphe Ntumba Orjon batala makambo yo ba Christian Swana ba de Mbenza bébé robo lax la petite swing aussi trésor le combe ba mayibo la kisa donc bangonde ba ko danani Michel Otudi na Strasbourg ba Richard Bongana Martin Kusangila ba Didier Siku ba mo makambo yo merci beaucoup superviseur fait na biso wana Jean David désolé mon agent papa na David Kambote s'il vous plaît je s'appelle na animateur asika donc ayebe mais comment to clôturer to clôturer animateur senga kota mission na hotel animateur asika za pa kota wana toko ya maime to sonon limbondo yo meka ye yelengi mopa wa diengo yelengi ya limbondo na ntuka ye etetika yo mboleki lokolo soso na loso ye lokolo. Merci beaucoup Samboa prêtre animateur asika na menga mason voilà ba peta muku Samboa bango do ba peta muku Samboa ba ye donc donc voilà c'est mon petit moi ngana yambi na pese pouvoir na pia nyonso to commerce ngaka na baso si donc petit mukusamba do boyoke na boulot petit mukusamba bonsoir te ngana petit na été o la montagne wa petit na été o ya petit na peso makambo koka oloba te o la montagne wana ndule la ndenga ndulo ndimaki ale ngana kikala mabi o to petit na été ale na kidoye merveille mission nga ya wa petit na été ndenga ndule petit na été ngana montagne ya montagne mais aza doyen pour na coutir na mouvement. Merci beaucoup yo nous avez que vous avez un problème pour mukusamba bois qui vaincre à Toki te ngana na problème te pour o la vous sérieux makasi bonnes animateurs ka sérieux te na sérieux obenda te na bendara obenda na mise mingi ndeza mangolo yemi obenda nini na bendara oyo lobi bangi te na benda ndule yoke okomiti na bangi na lobende bongo ya te na benda ndule s'il te plaît merci beaucoup moi je vous demande de voir l'émission là en fait s'il te plaît na ranger yo journaliste s'il vous plaît Gloire Langi surtout abi peta mukusamba c'est par rapport à des makamba animateur na ngamonote OK non na ndenge mo te kandi to kena ngondenga na kinda nango wana biro ko ate molo mwa mukeka te o la montagne babi mikolo biloko ezaka ke ilo mo ya mukira pour ça la moi bien etumba na papa fololo na signe na buka mbala moko ameka tumali gramo pa na signe na buka mbala moko ameka ameka na bamba ye sala minene liboso mopa mokonzi ya gwada ko kitisa yo del piro morinho ameka na bafula ye wana mwilo wana ya mukezo ya babi mususu eza maina kende kikolala na ndakwa moko so basoda bazalaki na Patrick Oleka tango bayokaki solo likaya babwili biso nyonso maboko na nsima na sali nini depa na biro amopao na yebi eloko te depa na biro. Je pense que nous sommes arrivés à la fin. Donc merci Nabatou Balatala Biso. Donc ils allaient tout d'abord te remercier le Seigneur Agbada le grand Mopao. Donc voilà Pemena Richard Bongania. Donc voilà
Donc ça dit merci vraiment à les grands Mopao. Tout d'abord on a chance à Pessibiso quartier latin, toujours Banzembo. Donc bientôt on va remise à Bakar. Donc surtout Bengagi Bino, Yemora annoncé Bino. Donc date précise au livret, les musiciens va caminer. Donc bateau balingi basomba bo continuer. Bateau bosomba qui te remercie Bino ndeti ve nanga Kelvis Nkoyi. Wa so minze monanga donc merci mon vieux. Na geste ça lui. Combien de minutes? Nganje monanga za ba 5 minutes. Ngana obeta musique te. Hein? Nga beta musique pour na tracité. To beta musique pour ba se pela. Donc voilà. Donc trace qui on a participer grand pote était ngombe. Donc mbote to ala kuna. Donc on a pesi batutu ba la merveille rambo quoi donc on a pesi Clarisse Cole la baronne prêtresse on a pesi Moufinu quoi poto Christian Bomolo on a pesi grand pote Néné Consalvé Cervel les plus beaux Rodolphe Tumba Sandra Kazadilissa Sylvain Nangai pas comme les autres donc on a pesi Marie Fan à Londres Zaina Mwana Vamba venanga Toubi hein motema Mama Godé en direct de London, on a pesi batutu balinga ko felo mide, il va être mbia de London donc Billy Monde mais Alexandre McQueen. Merci donc Gloire Lang. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la phase de la spéciale quartier latin animée par Gloire Lang et co-animateur avec Merveille Rambo est à côté de moi. Je vous salue Cécile Bilonda. Cécile Bilonda. Na canal de la part de Chiki Chikito. Merci aussi à Willy Mouché, le véritable code. Jojo Ngondeme la terre. Il y a Willy Moucheni. Côté mascotte, l'homme d'un ingénieur de banque. Pour Capo aussi à Trésor Chumbalanga. Merci à toi. Merci aussi à Dieu merci Mbokana Marlon Ntessa. Papi Kader, je te salue. Pour Capo aussi à commencer Nzambe à Norvège. Elga Elenda, élégance, Miandabou. Désolé à mon agence privée. Elga élégance, Miandabou. Maman Miline Zemba, tous peuple à Mentolo. Oui, je vous en prie. Maman Miline Zemba, son aboua qui était dans la salle du péché. Donc on a mère na bisoté et à te rappeler ngaza makila mère osomba mapangwa misula somba donc maman milimi nzemba maman ikelemba grand prêtre tous peuplé en bétolo mupandi donc on a pesi binombo to on a père na biso on a ba corps présidentiel la grand prêtre akbada na bo sanité élégance elma élégance autrement appelé Ser Nabiso Mianda. Le bon Jack Somanoka, merci à toi. Kelvis Senko, il est boss. Merci à toi, merci. Un Congolais qui vit en Égypte, il s'appelle Kabo Kasongo, un joueur congolais qui vit en Égypte. De bonnes choses à toi, c'était la Gloria Lang avec Merveille Rambo. Tous ceux qui t'ont emprunté, Bino Poulain, à Kofi Olomide, groupe quartier, la tête de mon pao, mon compte. Bientôt remise de cars en collection. Aïe, merci beaucoup, on se retrouve prochainement. Il y a Jeep, hein? Merci beaucoup, on se retrouve prochainement, bye bye. Si. Yasika Eye na Kinshasa Restaurant l'Orangerie. Restaurant l'Orangerie Koutia Kusia Balala. Na spécialité na bango poulet au makala. Poulet au makala Souka nelengi Basuki wana te Olingi kolia bio Yakambangu na Restaurant l'Orangerie. Na service na bango cuisine congolaise. Olingi kolia biloko mboka na yo nyonso ezali. Kote masanga kutu bosana po nyonso ezali. Ata kutu masanga ya pompe bazo pompe pe ozomela ya malili. Otuninga adresse eza mosika te ya kaka na boulevard du 30 juin arrêt Vodacom mosika te na BCDC. Service ya kolobela te, un personnel très qualifié. Et bon, chaque samedi, la musique douce du groupe Les Professionnels. Bienvenue et surtout bon appétit. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Sike Ase Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Yandanka la Pende. X Bass, Marandura.